C'est bon. Bana leo bwana esengo te po ninyo ngalinga avant to solola to sa nini to bina nzembu nini mon père ma mère Former la famille est mon papa et des amis, c'est qui nous a appris à jouer la guitare. Il dit à jouer la guitare. Il dit à lire la Bible, la Bible, la Bible. Mon père, ma mère, les enfants forment la famille. C'est qui nous a appris à jouer la guitare. Maman, hey, 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 hey. Beta maboko. Beta maboko. Allez. Lelo bomo msoto ye awa to lati nini na zolo? Nini? To lati ya pona nini? Coronavirus. Yo to bimbo ba orphelin oya mi band bazape batu. Bazape? Batu. Il faut ba yeba
pona nini tolati boye coronavirus eza nini ete yango toye d'abord toyebisa bino yango lelo naloba to papa loba boyebi e boyebi e kombo na ye nani pasteur Ajanti pasteur nani akopesa na message avant toloba bilo toye na yango coronavirus eza bokono a expliquer biso ndambu nga na obakisa kaka likolo pasteur tobondela nano nzambe mama Marie kumba biso na libondeli na loyembo bana bayembaka penza ya adoration wana tolele pa nzambe na beleli nzambe na nga na beleli nzambe na mawa na beleli nzambe na nga kino akoyanolanga belela nzambe na Tata topesi yo merci ezalaki facilité kokoma na o esika mutu nyonso na kati ya ndaku na ye azomi bomba pa azomi batela po akwea na bokono ya coronavirus oyo te po mutu nyonso aza na kati ya ndaku abatami basali ya nzambe babatami ba musicien babatami ba politicien babatami ba musicien chrétien babatami mutu nyonso abatamaki ngana lobi ete ngai pe na kobatama ebongo bana bitike oyo ekosukela bango boni ngana batami nga tata mukolo pona bana etike ekosukela bango ndenge nini nzambe na bomoi nzambe mobateli opesi biso makasi okomisi biso awa na o esika na kumisio pe na kuti pe bana ndenge yo lobaki eto kokuta bango na kimia na kuti bango na kimia batela ba nyonso o bazali kobomba bana oyo na kolatisa bango na kosokola bango bakambi nyonso ya ofelina oyo batela pe bomba bango na kombo ya Yesu Kristu amen 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 betela nzambe ya boko olowo nzambe nanga pas pasteur. Merci beaucoup. Yakolobeza boy. Bane! Bana! Tozana citation moko eza très difficile. Ndenge na uti koloba na kati ya libondeli batu nyonso bakoti na kati ya bandaku. Ba misusu bazo préparer ba citron, ba misusu bazo préparer ba kongo bololo. Na basali ya nzambe mutu nyonso akoti na sambetu pona maladi oyo eye na mokili mobimba ya coronavirus. Ndozo mona mutu na mutu amibombi na kwena ye. Tobandaki koluka kisi. Kisi tokozwa wapi? Papa olongoli masque. Ah papa naso kokango te pe mamukuse na koya kokufa papa ma masque oyo.
bana pe balati masque te e balati bakolata kaka papa eza peme ngakutu mokolo na yoki peme bongo na bana mike kosukela bango boni tokoluka kaka bolate mais eza pema makasi nazokoka te ningi na sabo nalingi nakangama yango moni nalongoli yango mbangu mama kasi na yango ntango tozoluka kisi na miniti oyo tobeta maboko loba na nzambe merci loba na nzambe merci epesa biso mama Olive merci mama Olive abeti mutu yoka abeti mutu atali te peuple bakoya kosila mama ni mama ya boboto aluki kisi na minute ndenge tozoloba kisi wano mama yaki nango ya chloroquine ezosilisa maladi ya corona virus kimi ekotaka te bekela mama Olive maboko nde na yango nalobi te ngana lala nzala kasi bana bitike balala nzala te nasa na bozwi te mama nao nasombi mutuka te nao nasombi lupangu te ngana banaye komituna ngai yawa na kati ya ndaku bano bakosuka ndenge nini mama mobokoli oyo alata susi ya bana etike ya bofele akosuka ndenge nini nabondeli nzambe atikaki ngai te nasutuka boye mama bengisaki nga mpe nakende kotala ye nalataki kaka kashine oyo ntango mama Olive abengisaki ngai nakomi kuna tosololi na mama tosilisi ndenge na mokili ezalaka soki moto aye kotala fozwa transport osala nini ntango mama apesi nga transport nalobi moye natika mpe bana etike eza te loso eyaka te esa nini betela mama maboko mbo ya moto tokota na muke oyo ye lelo na olinga na solo no ndambo coronavirus eya maladi oyo babenga yango coronavirus ezwi mokili mobimba na poto bato bazokufa lokola basoso boyoki yango bozela nalongola mpona expliquer bien papa nalongola te lokola bapompaki insecticide bato bazokufa ya kosakana te ezosala pasi yango bazopesa biso bamesure préventive mpona koevite propagation ya coronavirus mpo ezwa bato ebele te bapesi bamesure balobi na biso so yango okosola wapi wapi okosola na mushwa to okosoli na kudu awa boye mpo ezwa baninga te tomibatela tobatela mpe baninga soki otambuli muke osala nini osokoli maboko ofani olekisi osala nini osokoli maboko kopesa bato mbota loboko kopesa te te nazopesa exemple kopesa bato mbota loboko te evite bambota ntango toya topesi bino mbota loboko me liboso ntango tozoyambana te koyambana mpe basali nini bapekisi soki oyambi kaka mutu omona so aza nango yo mpe eyambi yo bato balingaka babizu na mindele bizu eza te ata boke komini boke civile moye bopesa bizi eza te obali makambo ya bizi eza te obali noka atika obala donc soki neti olamuki na ntongo osokoli elongi osokoli sokola mpe maboko toyokani ese bozoyoka mpo bolia nyama so balambe no nyama awa okosoli ndeni fo kosola boye nani akosola sikoyo ale kosola nani susu kosola nzambe tia loboko merci beaucoup yango toyaki toyengai tosensibilize biso bana bozoyoka te yango toyaki tosensibilize bino nanu par rapport ya maladi oyo coronavirus toyokani ese mutune ezali mpona coronavirus eza te malamu tosambelaka nzambe akosunga maladi ekosila toyokani nde toyaki boye paster akanisa bino abi asombi
biloko abengi biso pe fondation la bino avinga bito ya to ko memela bino yango bo sepel to bo sepel te to sa remise symbolique pasteur azwa bidon huile Maman Marie attends ah ouais Pasteur n'a pas merci mingi parce que vraiment ezalité que nazo sala ironie oui les autres les mafuta ya mbila toyebaki te tozata na mbongo te tozali abandonné na biso moko alors lokola mbongo ezalaki te ya kende kosomba huile tosaleli mafuta mbila or na mafuta mbila na loso ezalaka penza kitoko te na ndenge ba formation biso tokotaka nzambe amona yo mafuta mbila na loso mabe mafuta mbila penza te na loso parce que loso azali na sucre ebele mafuta mbila aza na cholestérol alors yango wana ezalaka kitoko te komele sucre na cholestérol donc ezobenda ebele mais oyo ezalaka raffiné ezalaka ke tikalika sucre na huile yango ezali bien kolia loso na huile ke na mafuta mbila. Merci Maman Marie. On a pasteur apesi savo exa wapi bafandeli yango wa nzambe pesa savo ngape na sa remise nanya uzwa na pia nani allez telema oui a aucune histoire allez lo merci beaucoup je pense que bandeko bazu nani sa loba ya yo loba yo komona Daïda loba obini ndete yo tabno lelo merci ndenge boyetikela biso biloko sava o po ekosunga biso na bilamba ekosunga biso pe na kosokola maboko merci beaucoup betele maboko nde toyaki boye tomemela bino semoule bomoni semoule ta bomoni mpe loso nani lisusu kaka yango tomemela bino esili mabukutulu oyo pasteur asala remise nango te pasteur apesa nani bukutulu babengaka oni bukutulu abino booloba yango bien te zela moto alobaka yango bien wapi ye wapi nalatelamba tika balobaka oni ibukutulu nini ibukutulu atala kutulu balobaka oni toyoka balobaka oni nini komono nani Kabila balobaka o nini bukutulu nini voilà pasteur asa remise symbolique ya bulukutu oyo ezosunga mama botia na ti mpona bati ya bana ezala bio solo wana nde biso tokoleli na solo wana soki solo wana ebeti ozoyoka ti ekomi kitoko makasi epo ezokimisa bamaladi na nzoto ekokimisa mpe corona oui ekokima papa ale classe mikolo eza te tofanda na bandako bitambula te toyokani boza na bandako toza na katini ya kosokola maboko te botika biso te bobwaka biso te c'est vrai nazoyebisa bino ke neti awaka mwa loso ezali me masango eza te kaka ndenge oyeli wana oye kobesa biso nzambe alola nzambe borphelin oyo atindaka bino asimbaka bino na nik parce que ce n'est pas n'importe qui azwaka lipamboli oyo epai ya nkolo me bao nyonso bazokɔta na masolo oyo yebaka ke kombo ya solo eza kokomama sans hypocrisie epai ya nzambe akosaka te akotombola bino akosala ya minene ke un jour bana oyo bazwa esika mpe akovanda biloko mpe etonda mpe
ekopesa bino ekofulusa bomengo na kati ya mabota na bino kobanda bino tina ba génération future na kombo na Yesu. Merci beaucoup. Merci Maman Marie. Tento qui est na biso. Bapekisi batu baza na ba église, mais bapekisi lo sambo nazo bandela. Bapekisi batu baza na ba église, mais bapekisi lo sambo butu moi to sa nini to sambela. Nzambe amalamu. Tento qui est na biso to sambela na pasteur te. Siko to mbaga nzembu, to yema nzembu nini? Après to qui na biso. Nini? Yema makasi. Azana ngambu ya mboka na ye. Ngana lobaka amema ngambu nyoso na mutuna na ye. Kosunga banetike nyoso na mutuna. Kosunga babola nyoso na mutuna. Agoya. Boli bomo na mama Oliva yao. Boli nini? Mama Oliva. Asa nini? Aya. Mama Oliva yao. Aya. Agoya. Beta maboko po Agoya. Merci beaucoup. Maman Olive, la mère des opprimés, bana balelie, bana baimba monaya Agoya. Bogo zane sengo mukolo ango. Tozi aga ba corona o esila. Amen. Wana biso mtolobi ango, aza mama bana nyonso. Na ba orphelin, na bana ba soda, na bana ba pasteur, mama na ba onani. Mama Olive. Aza mama bana nyonso. Chauffeur. Na bana bata maboke. Osepeli te? Biso okei na biso. Au revoir. Voilà, merci. Je pense qu'on est à la fin de ce reportage. L'homme de Dieu, le pasteur Lité Akanda, était venu rendre visite, accompagner la fondation Rabbi Mavinga à l'orphelinat à Miband. Et comprenez, on est venu sensibiliser les enfants par rapport à cette pandémie. Coronavirus, pasteur Lité Akanda, d'abord, dans la période où Bakangami na Bandaku. Et peut-être que vous avez un contre-jour. Dans la période où Bakangami na Bandaku, yo au pensé na orphelin. Les cantiens d'abord où tu es. Merci papa. C'était très difficile na vie na ngai kotala bana bitike kotala ba orphelin. Ezalaki na mukolo moko na vani na ndaku nazwi appel ya mama na biso Olive Lembe Kabila. Mama alobito kende kobeta pe tour na Goma po yeza na initiative plus OLK. Akende ko soutenir bandeko o bandako ezikaki bandeko o bakutanaki na ba problème ba vulnérable wana tangu tokomi papa na monaki na lobite mama ye komemanga na kati ya formation ya koyeba ndenge nini ya kokabola pe to pe ya ko papa kol etengami kol oya bonzambe bonzambe etengami bonyoka makaya nyoka makasi papa kingo wandeti soko moni mukolo na kufa eloko kaka mutebomi ngai kingo mais longola no yangoti papa na kolongola ndenge nini fo bayeba ke naza mutu ya autorité naza mutu o naza na lotomo na mboka merci papa nzamba pona yo apona ngai ko papa soka pona ka ngai te mais na koko sala o naza te papa Rabi eloko wana etikalanga na mutu pe kota ngai na lobaka soko tamboli nzela moko na mama ni mama vi na yo comportement na yo échanger te c'est que oza mutu oyo vi na mobimbo kotikala ko changer te eloko wana pasteur te akanda yo za ba moyen te makambo esenga ba moyen biso to fondation to zape kuna ba difficulté au sala ba geste boui esenga ka mwa makoki pona au sala ba bloc abo papa na ye awa pamba te ba collègue na nga kati na musala na Nzambe ba pasteur ba musicien chrétien papa omoni moment o tozali église eze ya kokanga eza moment oyo ba musicien chrétien basali na Nzambe basangana po baya ko soutenir libota na Nzambe o evani na kati ya bandako po bakonzi balobi
mutu abimate a respecter mobeko poye akoya na maladie ya coronavirus te. C'est ça qu'ils font, non? Bango babatami. Papa ngata na kati ya maladie fo na bima. Na sala o eza biblique. Na sala o nzamba zo senga biso basala nzambe to sala papa. Charge ya mboka na ngai. Les gros kize ba ninga ba na tango ba bima te mais era ba offrande ba bimi. Ba bimi na tesi ko na minute na minute. O senga mbongo na emi pesa. Po chango wapi? Tango zo senga mbongo na emi pesa fo loba bien. Mbongo to zo senga na emi pesa pona ko soutenir libota na nzambe o bakangami wapi na bandako. Te me ba dim eza devoir ya population fidèle nyonso fa pesa ka dim na ye. Si na moment to zo kene misala te muta sali de mois na kati ya ndako. Mbongo akopesa ya dim akozwango wapi? Papa c'est que yo sa ko encourager bêtise na mboko yo. Te eza mutuna to zo tout. Parce que moi les gars na top Congo FM abi eza devoir ya fidèle nyonso. Eza devoir mais faut yeba ke to zo sala te to fani na kati ya bandako. Quel devoir yo ngolo la sabiso? Boni boye ko papa na ko ba mabe pambo ko ina ngai. Quel devoir? Muta fani na kati papa na ko bunda pambe. O bunda nani? Ah boni boye ko? O bunda. Quel devoir? Eza devoir mais faut yeba ke moment o to zo sala te. Yaka pe ko tikela biso oyo suivi biso pendant 5 ans. Oyo suivi biso pendant 10 ans. Oyo suivi biso pendant 20 ans. Après la population. Après la population. Wana na ba konzamboka ba député to na ba na batu nyonso na ba fidèle na ye église. Oyebite ba fidèle belé bazolela. Tala ndeti bana etiki aw. Soki na yakate. Mama lobi bana bale mafuta mbila. Ozo na loso. Loso mafuta mbila. Ozo mona. C'est que bana baza négligé bana basundoli bango. Faut biso nyonso to tia maboko papa. Wapi ba député to vota ki. Ah, ozo mona. To vota bango na minute bakimi na bango na kati ya bandaku. Bake ko vanda na bango. Moment yango population zo souffrir. Moment yango population za na ndaku. Yo jo vota ka yo lelo bima député provincial, député national. Oza wapi? Ozo mona. Tala mwana mobalo ya mundele abede ya shuto sinto sundole le échange mboka. Est-ce que ça la kapenza? Nezaka te. Donc ne ko zwa lokola. Fali. Oto zo benga soi-disant païen. Fali ki ne ko yoka souci ya nation. Alobi te. Bando pe ba lela ba biloko ngo ya ke pesa pa mbongo ke pesa na catholique. Amemi yango po mosali na nzambe abenir yango pe basala sensibilisation ba yeba e ko kabwana na ndenge nini. Amemi yango pa mbongo te po mbongo ali yango. Mbongo za déjà mutu mbongo za mbongo na ebele. Wana komo na ende mbongo. Kasa sepe na mbongo te. Aza mbongo na ye. Aza mbongo na ye papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup pasteur, mais à part Fali na ba musicien pe on dirait Mutute. Mutute. Mutu amonani te. Kaka ngamo konde na lobi te. Nako tika peuple akufa te. Nako tika bana betike te. Nako tika ba ofele te. Papa, ngana eko tika awa na ndaku na ngai. Papa ta ekolo a loso ezate. Ata sa komba te papa. Landa te. Mais faut banana tonga pa na yo, apo tonga pa voisin. Te nga fona tonga pa na bana bi yo yebi eloko nini marqué nzambe na minute. Yo na nyo sunga nzambe. Papa, yo zo kate ko sunga bana etike. Bible ngo pe boso tanga ngo na loyenge ya papa. Olingi makambo nzambe mais Bible boso tanga bien. Jacques chapitre 1er, verset 27, la religion pure sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves. C'est comme ça papa. To soutenir non. Oh, faites attention papa, mbote tata mokonza mboka boyaki. Mais bambote bopesa ba kudu wana ndeko moko asinga ba salutation ba occultiste. Ndeni bokoti makamba ba occultiste na population. Quelque part. Papa mana bango balingi ko créer ka air nyonso papa. Et ça changement de fréquence. Allez bato akomba occultiste. Ndeka ya koma ba bête no marque de la bête 666 bato. Muto ko beta biso eloko azate papa na mboko oyo. Osomona moment oyo eza moment elingi ko lobate lokwa bakangi église. Mwana na nzambe abondela te. Bondela pe sala oyo makomi ezo senga biso to sala. Ndeti ngai na sali déjà par na ngai pa na nzambe. Soki nzamba pamboli nga lisusu na kozanga te koya kotala banetike. Na kozanga te ko soutenir bango tangu nyonso. Wana so nzamba pamboli to so mama ni mama bengi lisusu. Soki nzamba pamboli kaka papa to tchaka ka bongo en général. En général. Merci beaucoup. Quelques salutations l'homme de Dieu. De fils Masevo. Jeune millionnaire, tout du monde, appellation bien contrôlée dans la Londres, dans le Luanda. Dieu donné mouya na Italie, koko mouya, on a Milan, tata pambola yo, na bosanité, mutu ambongo ebele, yende Patrick de Panama Boimbo, papa na China, kuna na Paris, tata pambola yo, Arlette Zoua na Paris, Fanny Mbombo, mère double na Paris,
Ce qui t'a tapé si peu moi ma coquille, et ça m'a bête ko contacter Fondation Rabbi Mavinga pour na ko sala geste na ba na bitike na ba union so baza na citation moko o eza très difficile. Papa tozala kana misala te. Si. Tozala misala malonga te likambo ninge ko ina mboka boye papa baboti bazolela makasi ataka ka ba ofele te mais ba parents bazolela makasi ba enseignant na minute ba vandi surtout enseignant surtout ba oya ba école primaire ba sala ka boye bazolela papa eza temps oyo eza chose facilité soko zana lipa kabola na muninga soko zana sakomba loso olambi muninga za na nzala soutenir muninga na yopo tobi kata na nzoto. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu. Moi je dis merci à Fiston Bastien de FJB International, merci à vous. Dominique Kele Mwana Moussakata, merci Angèle Kinkela, merci Lévi Cyril Arsène Modabu, les garçons capables, plus fort que toi n'existe pas. Ariane Ochesco, merci l'homme de Dieu, pasteur Lité Akanda. Mikolo ba campagne, oh ba église, ba nini, ezate, to fana bandaku, to sambela bandaku. Papa balobi to fana na bandaku, et puis soki bato église ba tcheteti balobi siko ekomi siko masasi na nzoto mais to monene mwanda semi babimaki te papa wana eza loyenge abimi kasi mazongi kaka na liloba nanga ona lobaki ete nation eza ya kopanza neloko liboso nation esangana bandundu mungala muluba Kongo oui papa oh ngana za politicien te papa na sala politique na politicien na papa boye lotamla ma papa makoki ezate tikana zala boye papa donner mwanda semi osepe no makambo asalaki asali biloko buso ba papa so cha ba desordre ba mais obika zongi na vision na haute azongi na vision na ngama azongi yango na ndenga salite na ndenga desordre ba trouble masase betami ba gaz betami bongo nde na ligne yango te soka za na posa to tonga mboka abengisa ngana ye lokola pasteur munene yepe père spirituel l'église moko pe ya munene ne mwanda semi to kutana to solola to so ba arrangement pour na mboka c'est très go sangisa muluba mukongo muswahili batinyoso baza place moko ndenge tata mokonzi ya oya uti kotika biso nenga lobaka 1+4 nenga lobaka dialogue ba congolais ba vanda ba sangana ba salani ba solola c'est très important. Merci beaucoup. Namoni tozo songa kana maloba na ye ya le raisi kabange osomona kasi ya loba ke yo za kabiliste. Merci ingénieur, c'est comment le nom ingénieur Jean-Pierre Moukadi. Merci Jean-Pierre nani Moukadi. Hein Jean-Pierre Moukadi. Ah merci beaucoup ingénieur Jean-Pierre boxeur. Merci à Coco Dema. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci à vous. FJB agence assure Nebsibino sur Ekosa. Maringa numéro 72 babi agence Ezamoko. FJB agence assure. Donc ah eloko bunga raté oh tinage loko comme bueno. Très sûr agence moko kitoko otiki blogo na yo un mois après ozui yango ndenge kaka otikelaki yango. Fiston Basende basali fitting na Julien Basende to benga na kombo ya FJB. Eza awa na Maringa na Kasavubu croisement kaka Shaba deuxième parcelle na Maringa bana Kasavubu ne tout boyebi. Donc ah eloko bunga raté oh tinage loko comme bueno ah vraiment les agencements oyo Fiston Basende na Julien Basende ba tcha vraiment esprit. Maringa numéro 72 na Kasavubu esika obunga te entre Shaba Sosa oye awozi kolina yo ozi blo na onyoso nenge koka eloko ebungi te. Oza na France, oza na Belgique, oza na Allemagne, oza partout. Olingo tinda biloko agence Ezamoko. FJB agence assure. Kabwe biloko ekomi te biloko ekomi. Aba ya kopesa biso oyebike na nyokwami makambo ba agence oyo na nyokwami makambo ba agence nakende na lemba oyagwe oye te zonga lobi oye susu boye après une semaine apekisa ba transport na bana poto bana partout agence assure yango oyo FJB yaya kolukaluka te konyokwama na yo te onakende place boye nazonga place boye kinia FJB nalobi bien FJB agence assure Maringa 72 ekomi kaka ndenge ekomaki yaya oyo ngai te namemaka deja bazala koni mosusu